Ligamni ekomelio. Nememilo na velentrom. Ah. Alobi tikanga na kilfe. Omemai nani? Mwana mwasi. Ah. Tato komi na kilfe akobi ko zamba dani koja banga. Ah. Tato komi na po mulenge abimisi bafa bambi ko pompe. Ah. Tato komi na zamba kona na yoki vertige makasi. De na bisi kabira isili na balusi moto. Isinga $20. Ah. Ti na force kilfe likolo. Si na koma boy na biti na kotika gawa pona pema muke bana bandoko ko vertige makasi pe bando sanza donc moi si a drogué po ba enlever o ba longolo ba enlever o ba kidnapper o. Ah, OK. Ça va. C'est quoi yo qui moi vertige hein? Ah ba droguer moto ya motocycliste wa ba droguer po ba botole moto ye yo ala li ba boma ye yo ala li wa kao yo fandi wapi? Fandi na Kasavu ouais au salaka na Sakombia ça va. OK. Ye yo aza drogué kao par terre. Ligamni ekomelio. Nememilo na velentrom. Ah. Alobi tikanga na kilfe. Omemai nani? Mwana mwasi. Ah. Tato komi na kilfe akobi ko zamba dani koja banga. Ah. Tato komi na po mulenge abimisi bafa bambi ko pompe. Ah. Tato komi na zamba kona na yoki vertige makasi. De na bisi kabira isili na balusi moto. Isinga $20. Ah. Ti na force kilfe likolo. Si na koma boy na biti na kotika gawa pona pema muke bana bandoko ko vertige makasi pe bando sanza donc moi si a drogué po ba enlever o ba longolo ba enlever o ba kidnapper o. Ah, OK. Ça va. C'est quoi yo qui moi vertige hein? Ah ba droguer moto ya motocycliste wa ba droguer po ba botole moto ye yo ala li ba boma ye yo ala li wa kao yo fandi wapi? Fandi na Kasavu ouais au salaka na Sakombia ça va. OK. Ye yo aza drogué kao par terre.